eza bien te. Na éviter soko silisi mais eloko moko naza na question naza na epai na yo na culture na biso na village nyaki bokolo n'est-ce pas? Est-ce que batu bazali pe o bazali ete kati na libunu na bango basili komona ete papa alingaka mwana tele mama alingaka mwana tele et puis jalousie entre kati na bana esili kokota? Wana ezali wana ezali penza ezali donc soki na yebiso siko okama ezali wana ezanga te siko faute yango eza ya baparent ou bien ya bana bon. Parce que entre bana bana awa tomoni ete koteka na ekoti makila ekoti. Est-ce que biloko ngo d'après yo faute ezalaki na bana ou bien faute ezalaki pe baparent bazana kati ya faute oyo avant to kiloko za répondre na biso faute yango eza na deux côtés côté mosusu pe ezali faute ya baparent pour babara mosusu balakisaka yango penza ke bazolinga kaka o mosusu bazolinga ye te you know wana pe epesaka pe bien te mais mosusu soki bazolinga ye nga nakoko pesa exemple donc soki obengi mwana naza na mwana ngambo soki obengi ye même soki olingo kufana donc fo ganga po mwana wana ya mais donc ayokaki na ye ayokaki na ntango ya otuni yo nazobenga bi nayokaki te mais ayokaki na ye bo sikoyo mutu ande mwana okoluka so obenga ye okobenga mutu oyo yebi te soki obengi bana moko ye epuis mutu yango ye nde mutu akozwa oyo nyonso okanelaki ye mutu akozwa yango bien mama ani raison na pose lo question c'est parce que na vie ya oyo ya famille ya Jacob okoya komona ete ya solo toza na deux volets ya bana na banza merci mingi nzambe asaleli osili koniata yango Jacob bana baza koperdre babénédiction na bango tomoni yango tomoni mpe koma Joseph awa batiele maboko te eloko moko spécial na Jacob awa na Joseph awa eza te sauf que bacaractéristique tomoni aza na yango epesi bapoint mingi aza na avance devant bandeko na ye kasi eloko moko na kote baparent mpe fo tomona yango ete bandeko atako okoki kolakisa mpe ke yo olingi mwana x epuis bana mosusu mpo baza kose comporte olingi bango te fo kami toza mpe na mayele ya koma koyeba kolinga mwana face na bandeko na ye parce awa tomoni ete Joseph azolakisa yango clairement azwi bana ya servante ya Leya nani Zipa azwi bana ya servante ya Rachel nani Bila tous les bana wana 6 n'est-ce pas babotami avant nani Joseph mais otie Joseph kapita na bango chef yene kotanga bible kopesa bino 37-50 même pas kotikala te na barole nyonso na bamisala nyonso bazalaki kosala muntu azalaki chef na bango nani un petit Joseph na baage ba 12 ans kaka boye ba 15 à 17 ans kaka boye déjà Joseph azalaki leader devant troupe il y a les deux servantes esili kaka nanu te azwi su bilamba ya couleur nyonso elingi elobaki nyonso olataki rouge Joseph pe rouge kati na nzoto ezali olataki vert ye pe vert ezali olataki bleu ye pe ezali asali elamba ya multicolore ya ye moko kaka epuis apesi mwana yango epuis nayebi na te soki cérémonie mpe ezalaki te jour alasaki elamba yango mais biloko nyonso eza kosala ete baparent ya solo na village ya biso kibokolo na culture na biso n'est-ce pas bazali mpe oyo bazali ete aza koloba meme publiquement na bana na bino kutu boza te devant oyo biloko ndenge wana ya solo garda yango na motema mais soki okobimisa yango oza koexpose mwana na danger bizaleli ya Jacob ce n'est pas que po azali papa na molimo biso na émission na vérité oyo totalaka bible toanalyse yango toye na makanisi oyo nzambe akoki kopesa biso na niveau intellectuel mpe toza nango mpona koanalyse mpe makambo oui Jacob aza condamnable depuis temps ya kala depuis kobotama na ye depuis kokola na ye kobala na ye koma aza kodirige ndako émission biso toza kocontinue tokoya kokundola baerreur nyonso oyo Jacob mpe aza kosala ye mpe moto azalaki cause ya bana oyo saga ekota kati na libumu na bango ye Jacob moto aprovoka ye ete batante koboma nani Joseph ye mpe kaka Jacob moto azalaki kosala ete bandeko ne beye komona ngo clairement ke teti oyo ko c'est trop batata mingi bazala omona mpe aza na bana de 5 omona kaka nde kaka moto alatisaka bien oyo mosusu bakipaka bango te me mwana ye me bana na ye bango nyonso bana na ye wana eza bien te ndinga donc soki osombelaka bana nyonso elamba moko moko bango nyonso osombela bango kaka moko moko même si oza na moko lingaka mpena mpo balobaka mpe okoki koservi banzambe mibale na moko te na bana nyonso bote kozala mpe kaka na oyo ezake même si olakisi yango te okozalaka na oyo ezake oyo
aza final peut-être pour bombo fifi à Rachel il y a Jacob ezaki Rachel yango wana lingaki mingi Joseph pe I don't know wana ezaka bongo donc nzambe asalelaki bandeko tokende kozwa report na biso ntango tozali kozonga nde tozali kotraite sikoyo concernant bandoto oyo ya nani ya Joseph koma ye kozwa place na koma bamakambo ye kokotela me mama anikeba kobosana te tobengaki repongo avant ntango tobaki tokoti sikoyo na ndako ya Potifa wapi toza sikoyo na Egypte totiki Shechem baba totiki Kanana na vie ya Joseph toke kozwa report ntango toza kozonga toza sikoyo na ngipiti na Afrique n'est-ce pas na Goshen parce que ero na Afrique ezalaka te nakoexplike bino ntango Joseph ayaki na Egypte ezalaki nanu Goshen Afrique. Alléluia. Alléluia. Jamba pambolo tika to kena kotala distraction oyo. Alléluia. Amen. Oui, ça fait combien d'actrices? Oui. bandeko su tosili kozwa wakati na émission oyo na banza bandeko biso nyonso po elongo tozali kosepela milulu oyo esili koleka amani yo topesa biso kaka distraction ya boye vraiment moni ndeko ndenge aza kosote somo abina na Yesu. Alléluia. Alléluia, amen. Mama ni yebisa biso place nitosukelaki po tokwa kokota na train na biso oyo sikoyo. Bon tosukelaki sikoyo ye Joseph sikoyo bateki sikoyo na Egypte akomi sikoyo epa ya Potiphar sikoyo. Potiphar wana azalaki gouverneur ya mboka wana na Egypte. De place tosukelaki. Yo yebisa biso nini ngo elekaki na ndako ya Potiphar. Na epa ya Potiphar wana azalaki na ye penza très bien donc gouverneur wana lingaki Joseph makasi somo po amonaki discipline à Joseph ezalaki kitoko. Donc nyonso akosenga ye akosala yango et puis azalaki mutu moko donc ye akoluka makambo te. Donc apesaki confiance na ye nyonso epa ya Joseph. Ayebisaki nyonso oyo eza ya yo. Apesi ba clé nyonso sauf que mwasi na ngai osimba te. Donc Joseph asepelaki penza. Sikoyo azalaki na epe kaka wana za kosala musala na bien kaka na kina epa ye nani epa ya ye Potiphar kuna. Sikoyo mwasi ya ye Potiphar wana atelaki Joseph misu. Po Joseph azalaki bo, azalaki kyoko moko somo. Azalaki boka. Sikoyo yes. C'est na kimobale ko ki bote ki parana mote. Ya me Bible. Ba ke Joseph azakula nani? Ya me Potiphar. Mais Bible lobi Joseph azalaki kitoko. Azalaki kitoko et puis azalaki penda boka donc Bible lobi yango awa. Donc ça bon. Moi si à Potiphar wana e aye ko tira Joseph misu. Alinga Joseph atambola na ye. Joseph lobi ngai mobali na yo. Aza chef na ngai apesinga confiance, apesinga makamunyos. On se kolinga sikona ke na ba na tambola na susu. Abi hey no na ko lingi na nga ngote. Et puis na lingi na ape ko me msumo na nzambete. Donc moi si wana za ko insister kaka Joseph kaka. Joseph alobi ngai okozonga te. Nde bon kaka mwasi wana zo tantela ba moyen nyonso Joseph alobi ka mono ko kulensa kumbaka ko. Mais basi bino moko boyebi ka basi nde balo bazalaka. Mwasi so kasi akanele loko ti kuna ka bakaki. Mwaite. Sikoyo jour mo kaka na kaka chambre kaka wana kaka soki kana wapi mwasi yango ake kaka wana alingo provoquer Joseph. Bon Joseph ayeba déjà ba trick na ba tactique afama ngo très bien. Alobi ko songa titi Joseph sali tout akima na mwasi yango azui elamba Joseph akangi yango. Joseph donc atika na elamba te mwasi yango akangi elamba na ya bandi ko kanga alingo violenga hébreu o bomele biso na ndako bino bomoni asa malamu tala o azo lukanga sala ngai ba servant nyonso bazalaki kuna baye batu nyonso baye balobi bongo preva la kuya tabila moko boko ndiba na mwasi yango te elamba na maboko ya mwasi bon balobi mobali tanga yaki wana moni
ngana yebisa ke simba biloko nyonso mwasi sauf mwasi na kosimba te oyo komela mwasi na ngale na prison voilà ne ba teke na prison nde bongo. Merci maman. J'ai dû le faire. Je l'envoie. Tout le monde. Si. J'ai. Si. Tout le monde. Allez. Battez. Dansez. Combien d'années ça me danse?